Pasi pe mawa la famille, pasi pe makwaya, pasi na motema. Makambo mosusu la famille esalaka pasi penza makasi. Makambo mosusu soki omoni, otali, oyoki, la famille esalaka penza pasi na niveau moko pas possible. E osala pasi komona na communauté na biso batu mosusu bakipaka lisusu nzoto ya motu te. Batu mosusu bazo préféré na bango na nzoto ya mutu kosala ngo bisala sala. Yango bayebisaka biso kaka no ami ya lelo ennemi ya lobi. Bandeko nanga makambo oyo ezalaka makambo ya solo. Balobaka toujours mutu oyo zolia na ye lelo nde mutu akoboma yo lobi. Mosusu biso tozwaka badage wana olobi kaka ezaka badage ekoleka nango balobaka ka bongo eske ezalaka réalité. La famille makambo ebele lelo tokomi komona ekomi nango réalité. Ekomi penza réalité mutu o bozolia na ye bolali mbeto moko bo partager ba makambo na biso na bino plutôt ensemble. Bo sali bisala sala na bino soki ba tapage soki banini ensemble. Mais ka mutu wana bo sala nyonso ka mutu wana nde akoya koboma yo. Parce que na monde ya lelo ki jalousie etondi. Eza na batu mosusu au préféré ndenge bozo souffrir. Botikala ka bongo na ko souffrir, bo souffrir, bo souffrir, bo souffrir. Mais soki amoni épanouissement na côté na yo, aoluka asala yo mabe. Aoluka akobebisela yo. Bato ebele bakomi bongo. Tozala keba penza makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino tiktokez na biso ya tongo. Toye wana photo ya tonton Jérémy eza ebele ya batu barotu na mama Étoiline yo kotaka na likambo. Comme d'habitude, avant to kota na likambo, ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu onyo soto. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne à Bananzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka ya bino Étoiline Inès TV zala penza ya koluvanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu talela PR. Soki monike no eza nango tongo Étoiline Inès TV au senga na yo kota olia petit déjeuner. Soki monike no eza nango midi na osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo. Soki monike no ndenge eza boye eza nango pokwa en tout cas na osenga na yo kota olia soupe na yo na système moko kaka système ya tokos makasi. Bandeko nanga tango bozolia kawana bobo sana pete kotia volume likolo pour que batu nyonso bayoka nini ezoleka chez Étoiline Inès TV makam nini mama wana zoloba na minute oyo. Bo matisa volume, bo matisa bo sala pe partage bandeko nanga na système kaka ya nini ya tokos.
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka biente. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution kili Gavker aye na ba makambo somo Gavker aye penza kosekisa biso hein la famille yo muto bando lela des années ou lela kakaka libumu pasi koboto zobota te mino zo sala yo pasi makoloko vimba sikre zo mataka batension kutu koloba te na minito yo na eko senga na yo kota kaka na Gavker bandeko nanga kuna solution ya kili eza ba solution ya sur eza ba solution penza ya kitoko eza na système moko kaka ya kitoko mingi makasi bandeko nanga lelo toye libino Chimène Mengi tiktokers na biso ya tongo kutu ebele ya batu o balandaka mingi ba théâtre bayaki koyeba Chimène Mengi na jour ya mariage ya tonton Jérémy Chabani. Jour oyo tonton Jérémy Chabani asalaki libala na ye na Chimène. Libala na ye ya bagag. Ne jour oyo ebele ya batu ba sepela penza makasi na kote ya YouTube. Balela penza Chimène balobi non. Mwana mwasi oyo aza penza kitoko. Mwana mwasi oyo aza na ba charisme. Mwana mwasi oyo somo ebele ya batunde jour wana balela penza pas possible Chimène. Bandeko nanga lelo toye koloba eza pasi pe mawa lelo toye kotia maya miso. Lelo bandeko nanga toye kobeta lisolo oyo zo sala pasi penza ya makasi na motema. Ami ya lelo, ennemi ya lobi. Bandeko nanga badage oyo totia kango na mutu ata soki oza na mutu oyo zo benga o penza pire nanga yeba keno un jour akobalukela yo ole azala pire na yo azala ennemi na yo ezalaka bongo ezalaka penza bongo ami ya solo nga na lobaka toujours chaque jour ezalaka Jésus-Christ de Nazareth yenda azalaka ami ya solo ami oyo soki obeteli ye lisolo okoyoka ngo bipai te. Mais ba ami ya mokili yo beteli ye lisolo awa na côté gauche ya kepe ko betela moninga mosusu lisolo ba camarade ya lelo bakoma bongo bandeko nanga to ya kovanda ka boye diku to ye komona ba video ya somo ya tiktokers na biso na kombo ya Chimène Mengi ba video penza ke azalaki na zemi akendaki hôpital kolongola zemi wana. Siko tango akendaki bongo na hôpital, mutu abandaki ko filmer na ebite ezalaki ba preuve ba pesa mobali yango. Ezalaki ba preuve yango bazo benga ngo kaka ezalaki ba preuve ba gardaki yango na téléphone.
camarade na ye parce que ebele ya bato bayebaka Victoria hein Victoria ebele ya bato bayebaka ye mpe azalaka na ba TikTok kuna ebele ya bato bayebika kino azalaka ndeko penza ya Chimene Mengi mais bazaka ba camarade Chimene Mengi selon ba information ba pesi biso balobi kino avandaka nde epai ya ba Victoria yango ekomisa bango kibundeko bino moko boyebi soki deja bo ovande pai ovandi mois moko 2 mois 3 mois année mobimba deuxième année okomi deja mutu wa famille ezalaka bongo sikoyo nde bakendaki hôpital nde makambo azemi esalamaki balongoli soki zemi ndeko na biso Victoria abandaki ko filmer après ko filmer wana atie yango na telefone siko na minute oto oloba bandeko na biso mibale wana bakomi na bango koswana bakomi na bango kobebana moto ekomi nango kopela entre bango mibale boyokana eza lisusu te bazoyokana na bango lisusu te ekomi ka bitumba na bitumba emati ekiti sikoyo ka ndenge ezalaka bitumba wana emati ekiti ndeko na biso Victoria wana azwi ka video ya moninga ya ndeko na ye camarade na ye Chimene Mengi video na ye wana ya bazemi kolongola apanzi yango apanzi kutu video o eza teke apesi yango lelo apesaki yango deja epai ya Mervyn Kala bino moko boyebi mama député ya TikTok kuna eza mama eza nde Mervyn yende azalaki nango ye kutu alobaki na obimisango lelo teme na ozela mukolo o na obimiselango siko ndenge sali boye bandeko nanga video wana ekomi somo sur les réseaux sociaux ya ndenge baza na hôpital ya ndenge bazolongola zemi. Je m'excuse d'abord pour na batu nyonso ba papa o balandaka Etoile Nest TV ba mama o balandaka Etoile Nest TV ka ndenge boyebi makambo mosusu to il faut to loba parce que to salango analyse to ya kopesa pe toli ba makambo mosusu il faut ka to loba parce que makambo to komi komona surtout na kibo jeunesse ya lelo ebele ya batu bakomi na bango ko vivre na nga parce que alors tango aye ko panzango bandeko na nga na minute oyo ekomi kosala ndeko na biso Chimene Mengi pasi baye ko tindela biso photo eta na ye akotaki hôpital santé ezalaki lisusu bien après komona ba vidéo na ye ko circuler sur les réseaux sociaux. Donc moi vidéo o photo bo mona na miniature na ye ezande ye Chimene Mengi azana hôpital ndenge tozolo baboye bande konanga la famille na bengi bino tozonga nanu tozala nanu batu s'il vous plaît tozala penza batu naningi na pesa toli makambo koloba iza tellement ebele lelo mais na pesa nanu toli na ba jeune fille bande konanga eloko nanu aliboso il faut totiaka na mutu eza que vanité de vanité tout est vanité eloko amibale ona koya kotia na mitu ya ba jeune fille ya lelo eza que mwasi nyonso respect ya mwasi nyonso nalobi bien respect ya mwasi nyonso ebongaka na ndako ya libala lelo c'est vrai okoki kozala na yo star ba voyage kilikili banini kilikili mendeko na nga ya mwasi soki oza na libala te oza na ndako ya libala te ebele ya mokili bakobanda obengaka yo kaka ndumba bakobengaka yo kaka ndumba okoki na yo kozala oza star mais oza na ndako ya libala to mona batu mosusu ayebani na ba réseaux sociaux mais aza na ye na mobali na ye mbinga mobali neti ba mwa mulopo aza mutu moko deja ayebana na ye kala mais azala na ndako ya libala aza penza na ndako ya libala aza penza na mobali na ye
mais kombo na ye ekenda nango sango. Batu baza ebele bandeko nanga bastar, baza ebele o baza na bandako ya mabala. Mais na communauté na biso bandeko nanga la plupart ya basi bakomi komona azala star akota na ndako ya libala. Mobala obando yebisa eke non sala boyete, zonga boyete, boye boye. A préféré azalaka na vie moko ya mataka kitaka. Tango zo sala ba vie wana mataka kitaka, ndeko nanga ya mwasi. Oyeba te ke ozo s'exposer yo moko. Pour que okoma na ba niveau moko boye. Eza na mibali mosusu, il faut ba leka nanu na nzela na yo, Il faut ba leka pour que ba matisa yo. Mibali wana ebele bayaka pona kozwa ba chance na bino. Ebele ya mibali. Mibali omona ka mibali moko mbongo, mibali moko ya kombo, mibali moko emataki ekitaki. Bandeko nanga, la plupart ya mibali wana basi ba kota déjà ba maison. O boye bakate. Siko bino tellement bolingi olata. Mokili mobimba yeba yo. Mokili mobimba elobela kombo na yo. Wana ko bima na mibali wana pona mbongo. Mais oyeba te nini bazozwa na vie na yo. Eza na batu ebele bazalaki bastar. Lelo oyo bakombo na bango elobamaka lisusu. Ki star wana ezalaka toujours eza lisusu te. Alors bandeko nanga ya basi bofongola miso. Bozala mayele. Na eko senga na bino bandeko nanga ya basi bozala penza mayele, s'il vous plaît. Ezalaka na âge mosusu, soki okomi déjà dans les 25 ans, ti 35 ans, sala penza effort ya kobala pe na kobota. Tango mibali bazoya na vie na yo. Ki star oyo, ozala star te jusqu'à l'âge de 50 ans, ozala kaka likolo. Wana na bata wana, nzoto ekoboya. Ezala mamaka mosusu, nzoto ezo ndima lelo parce que âge eza nanu. Mais omitala dans 10 ans. Omona, mosusu bandeko nanga, nzoto komi kokweya, yango moko. Tozana bandeko na biso baza ba star, Toyeba bango kala wana soki ba beteli yo kombo. Yo moko lobi wow. Mais lelo oyo, bazalaka lisusu te. Bo mona banzoto na bango ndenge ezokweya. To boy ko mentionner ba kombo mais ebele ya batuka ndenge na lobi ba ko comprendre. Alors soki opportunité et monani bala. Respect à moi sinyo sozalaka ndako ya libala. Ba makambo boyo sala mataka kitaka lelo bo olongolaka bazemi olongoli bazemi olongola ti na bana na yo nyonso tango komi ozwi libala siko ya kitoko obali kota na ndako ya libala bota yo ba Mervin wana lelo ba yebani mama député ya TikTok mama lopango ya TikTok azana mobali na ye wana azana bana na ye. Bino po bofungola miso. Bofungola penza miso bandeko na ngai. S'il vous plaît. Succès oyo ezalaka na tanango. Bomi pesa 5 ans soki bozalaka na succès o bozana ngo lelo. 5 ans wana soki bozala na succès wana génération mosusu koya ezalaka bongo. Alors bata ya bongo eza batan oyo bo banota la vie na bino bongisa vie na yo luka mobali abala yo ovandi na ndako me ozana yoka na ba TikTok ba bengi yo kendo sala ba publicité ya ba boutique moko boyo oke na yo kandenge yo lataka bo basali sala ba publicité o eza na ndenge ni oke na yo ezo kende nango bia ba place mosusu ozo kendaka na mobali na yo trop simple. Omona keno o vivre vie na yo penza kitoko. Et puis ki star na wana omona pe eko continuer. Sikoyo oya bino bolinga kobala te. Bandeko nanga ya basi. Mibali nyonso kuna deja bazomona bino ke bazana mibali te. Wana bakoya kolekaka na banzela na bino baleki c'est fini. Tango bako silisa bino. Ale ba oluka lisusu génération mosusu. E ozala pasi penza pe mawa. Conseil nanga ya mibali. Ngana za mama ya batoli na pesaka batoli la famille. Voilà. Conseil na ngai ya mibale ona koya ko pesa na bandeko na ngai. Na vie ya lelo eza lisusu vie oyo koki ko salela mutu confiance te.
eza lisusu vie oyo koki kosalela mutu confiance te, surtout en ce qui concerne nzoto na yo. En tout cas nga na kamwaka komona basi mosusu azo se filmer ye moko sans bilamba. Video wana ati yango na telefone na ye azo tambolaka na ye nango. Bandeko nanga, tango bosalaka bino, bosalaka bongo plutôt, bokanisaka nini? Boyebisanga nani? Parce que nga ndenge naza boy, nazalaka ta kutu na tan wana te. Ata tango nazalaki avant na bala, nazalaki na tan wana, kutu makanisi wana loin de moi. Mais lelo oyo mona kaka, oh mutasha mutu tele bimi na poasa, mutasha, mais soto tali bien mutu ye moko, ase filmaki. Ezate ke ba filmaki yete. Ye moko penza, ase filmaki. Et après quelques jours, ba camarade na ye ba komi ko binisa. To mona ki awa, mobali ya ndeko na biso Benita yabe. Ye moko, quand ndenge alobaki ye moko muto filmaka mobali na ye. Mais selon ba enquête na biso ba ki webisa biso ni. Ye moko muto a publié ki yango parce que azaki na posa azongi l'actualité. Imaginez la famille. Hein? Mokili alelo ekomi ko beba. S'il vous plaît. Bobomba banzoto na bino. Hein? Bandeko. Bobomba banzoto na bino. Bible ezo yebisa biso que non les corps et les temples du Saint-Esprit. Corps a mutu ezalaka te que non soki bilanga moko boye, soki nini te. Protéger nzoto na yo. Nzoto oyo ba protégeaka yango. Nzoto oyo eza légume te. Protéger bomba nzoto na yo parce que ngana lobaka toujours toyebi lobité. Et puis ba makambo mosusu, mosusu tobosanaka. Tobosanaka penza. Tobosanaka na biso. Mosusu ovande obosani. Mais yeba keno ozana bana. Bana na yo wana un jour ba kokola. Yebi sanga soki bana na yo ba komi kokola. Ba video oyo botiaka o bo ba publiaka itikalaka. Un jour bana na yo ba yeko mona ba photo na yo. Ba yeko mona ba video na yo. La famille e ozalande nini? Je sais que ezana batu mosusu bakipaka na bango te. Mais ozo loka bana na yo. Ozo loka bana na yo parce que selon Bible ndenge tangisa biso bana bakoki jamais komona boumbu ya ba parents na bango. Ata mukete. Yango bomona bana mosusu ba okola via malonga ezate makambo na bango nyonso eza bloqué. Pourquoi? Parce que ba mama na bango ba sala ba makambo ya somo sur les réseaux sociaux et ko sala keno eye ko affecter vie ya bana na bango. Vie penza ya bana na bango ekomi affecté na makambo o ba mama na bango ba sala ba papa na bango ba sala. Bandeko nanga to sala makambo moko. Je m'excuse. Ata soki lelo zomona tina nango te. Mais tala makambo pona bana na yo. Tala pona futur a bana na yo keno tango bana nanga ba kokola. Peut-être ba makambo yo e ozala ya kopanzana na ba réseaux sociaux. Imaginez soki bana nanga ba eko mona ngai ata bino moko. E osala pasi, hein? Pasi penza ya makasi kutomona ka mindele. Biso ba bantu na coutume na biso. Na ndenge nzambe a créé biso ba bantu toza batu moko toyaka na ba principe ebele. Mais kuto mona ka mindele ba koti ko sokola na ba parents na bango mais ba parents wana balataka na bango moi quelque chose ba se couvrir. To mona kata ba parents ya mindele soki ba koli bandimaka teke bana na bango ba ya ko sokola bango. Otuni bango pourquoi? Aoyebisa yo non? Amona bolumbu na ngai ko salema te. Eza malédiction. Mais biso na communauté na biso tokomi komona ngo normal. Tokomi kolata ki mundele na biso wana ekomi kutu koleka. Kolekela kutu na ba mindele bango moko. E osala pasi. Hein? Pasi penza ya makasi. Bon, na minute oyo eloko na koloba mai esi esopani. Mai esi esopani. Ndeko na biso Chimène Mengi eloko na osenga na yo penza eza que zala makasi mais situation oyo ya côté ya biso ya côté ya yo penza makasi
ata lelo te ata na futur ete ya biso ke non na monde ya lelo basalelaka mutu confiance te. Kutu tomonaka ata bato mosusu ata makambo ya vi na ye basekret ya vi na ye azobetela yango camarade. Eza na makambo mosusu babetelaka camarade te to même ndeko na yo te. Parce que mokili oyo etondi na ki jalousie ebele ya bato bakomi kobomwa na kaboye dans les vides. Alors tozala penza keba, zala keba surtout na futur. Talaka yo oza mwasi nzambe, oza mwasi kitoko. Donc na minute oyo ko vivre na ba distraction te. C'est vrai oza star na ba TikTok kuna, mais yebaka ke non ta ya nzambe pe eza yeba pe ke non age pe ezokende, ezokende mobali akobala soki aye tika mobali abala yo a honore yo na ndenge moko ya kitoko. En tout cas bandeko na ngai yango kaka ya muke oyo tolingaki to partager na bino na système moko ya bien. Bozala toujours branché et scotché sur Étoiline Ines TV na système moko kaka ya Tokos Makasi. Bye bye.